Tio Awa devant statut ya Kasavubu, premier président na biso, lobby chef de l'État qui honoré a élevé en tant que héros national. Pour eux, c'est un combo na yope osali nani, ba impression par rapport à l'élimination, à l'élévation. Combo na ngai Ibenge Boeki. José Ibenge Boeki. Nam na responsable Awa. En tant que président na Kiponze puis parce qu'il a responsabilité à Kasavubu. Donc nous devons faire un nettoyage. Ngai ndim na sala nettoyage Awa nyoso. Tango yoka kisango wana élévation na ye comme héros national au même titre que Lumumba na Kasavubu. C'est ça la qui et ça ngele ntara muto na kombaka sambongo sans eloko. Na compte pe kaka ya fatinde nga kino. Pendant ce 10 mois yango na kombana nga pamba. En tant que volontaire. Donc même le chaka ba propriété Awa nyoso. Sans que muto kanisa dans sans muto kanisa même mai na ça nga pamba tant que président. Et loko président Kabila Salaka Tika, bon, tu vas continuer à profiter malgré tout le monde. Si tu vas élever héros national, les salles ont n'engagé c'est pas. Les salles qui tombent, mais l'eau à l'Ibosoga, bah bon, ils s'en est, il y a la place, n'a traité. Sur le téléphone, on est à la place où on a tout la Kanga Bassi. Et ça, au fond, on va partout. La Kanga Bassi, on a rapport et tant qu'il est nationaliste. Donc, demande na yo nino kosenga na ba kolanda ona ba konzi na bato bazali banda ya mboka ba ndeko na ye peut-être ba kolanda ba image. Bon, et bien là ba ndeko na ye ba ki parti moi garçon mo sa propre art. Ngam na vanda papa Kasavubu en tant que premier président ya mboka na biso. On atala peu atana ozo loko mokote sur le commissariat ga kende ko sukola mutu na yo kende ko sukola mutu na yo na zo nga traiter ka bongo. National c'est peu offrir ni nango sala que no ye vina ye marqué yo pour sala ka nettoyage awa bon et lo sala nga et lo ba liboso ya zali présent na biso ya liboso photo honoré mais lo e ka musanga neni ba garçon ya Kasavubu na ba jeune na Kasavubu comme ça awa na butote ça nga ma ta musanga munene na sa na niki ba karo mokuta ba capote pembeni pe no ta pe la profondeur ça n'a pas mis en route. Alors, président de Kino, gouvernement national, gouvernement provincial, et Megabotia, même à ta, Mbongo Morobo, tout ce monde a pompé en Nikatana Niki Awa, mais mon autre tournoi à ça. Le monde qui peut tout le Niki, mais nous autres tournoi à ça. Bapé ça, l'eau va aller à pompe. Moi, je peux la monnaie, moi, les place sur un toit, Fumola. Pour tout ce que la gaz a appris. Et un placement touristique. Ndenge pe bato bokisa awe bukanaki kaka lelo to monde ba yakobongisa nino kolo papa bon nde ba obongisa neti OVD papa mokonza ola OVD eloko esa na ville a bango basela kaka ke eloko bukani eleka mikolo bele ta ne prince nenge be bato tout autour de ça président Kasavubu le débat du coin a débordement de bato ba oleka les princes bukani bango ba oleka sur le panjoa tout peut bukani même ba ni kayaso batelaki ni surtout et baby point ba mituka comme ba moto oleka tout autour voilà osenga nini na ba konzi surtout ndenge ba uti ko lever et place oyo e comme ndenge ni selon place oyo ndenge asa volonté na moi muke ezali gouverneur Kimuta ana opesa mo malgré tout ça musala mais opesa mo petit mo baza pe ndeo akipanda biso nde bakolo kipanda neti na sali awa 38 ans na 39 ans na koli awa na koli na menga bulo na biso na kipanda na souci ne makasa ole bon baningo musu pe tozala na bango fa batila na maboko na ambassade bango ide na bango kinde kaka mbongo mama bukume sa pesi mbongo mama bukume sa pesi mbongo mais na ozo na moti na osa volontaire oko yebisa sango eloko nyoko yebisa na bane Congo ba ndeko na yeba Congo o peut-être ba fanda awa na Kinshasa na o bazana ba Congo na ba bazana monde entier bon et ça est ce nom ndenge président biso Tshisekedi Tshilombo a confirmé en tant que héros national sali bien roleka tara mutu na sulu bagaye nde ba lever et sali ngene ngoleka mais
famille faut mpe ya kotala awa nde bapesa mbongo te ata savo kaka ya pamba nazwaka nanikaka ofele bakonti mpe ya premier président ya république na biso nanie mpe nani président oyo sorta bimaki Joseph Kabila ndenge asalaki ye ndenge apesaki honneur na ndenge Fati Tshisekedi Tshilombo ndenge aza kinois naonikela ngai ofele oya obanzaka abanzinga. Merci beaucoup. Naonika ofele. Okola kusika pompe ezali ko peut-être ba mona pona koya ko bongisa. Oto mona yo mto bongisa ki a osokola ki. Tu sikola mais ça na moi a produit. Mais c'est si pompe. Na ota Moi neto eno na tongo. Moi bio okuti. Ça y ça le on va s'en capote. Et l'aurait découvert chez Namingo comme Maraya. Là, sa première présidente de la République. Na combi na moi, na pour combi hôtel. Mawananga dossier à moi na ona bolo. Yo mo moni. C'est une chance de mo moni. Na zo appelé comme moi. Ouais. Ça comme bon na zelo. Nous avons produit dans la banque. Là, vous avez posé la question. Ouais, de côté moni ba préservatif. Est-ce que o longola ki lobby? Est-ce que nengo longola lelo ko zonga sute ko zonga? Bon, comme oyo. Merci na lobby là on peut appartir à nous. Par rapport na côté na bureau ya nous. Localité de bureau quartier na biso. Na ça vraiment moi le club. Et puis on a bien appelé la police, on a éclairage. On a super la caméra na 4 à partir place à bébé. On a eu ça à frontière les gars entre passe en Dumba. Merci beaucoup. On a charge à Rolongola chaque jour. On a une salle à Moussalo Félé. On a pour avoir remis son hôtel. Et ça n'a pas ça. Pas si mille. Puis même chez nous à Kassabou. Somo bakolo kuni au za place à hôtel et ça m'a la place touristique au moto le cafanta bio va comme ça comme le bito moi de le plus formatif. Merci beaucoup. Na Rémi a doza na Kwanza na vandi justement awa na Béni Victoire. Normalement to sepeli pour la journée ndenge bazonorer héros national pour les ezali jour yaye akufaki le 30 juin kasi par l'occasion tolokoka tomoni esali biso mwa esengo na ndenge ya konorer président Kasavubu et puis na esika tozali ya Satiawa namoni baye kosala mpe batravaux ya makasi oyo tomoni yango nano awa teke tomoni yango lelo seke eza bane moko oyo ezosouleve mwa eloko moko boye eza na kati ya ne oyo mpona bakonzi ya mboka na sepeli ya président Félix na ndenge osaleli biso eloko oyo ta mosusu mpe image ekozala Kwanza bayebi yango ndenge ekoma kasi lelo tomoni mpona occasion ya Kasavubu ya le 30 juin Kwanza ezozala mpe kerimba na moko na bonne chance na sepeli mingi na bakonzi na pesi bino ezalaka ndenge bosala mpango partout donc eza lisungi na biso nyonso tu nga komonaka Reni nabotami na ntiango navandi na Kingasani ya suka donc napesi mbote nyonso na bandeko nyonso ça ya République démocratique du Congo ezali mokolo yo tolobaki biso banso ba congolais totelemisa mutu totelemisa bilongi na biso pamba te tolongwe na bowumbu tokoti na bonsomi lelo yo topesi ba congolais nyonso anniversaire bolamu feti monene totombeli bango
avenir ya makasi pour mboka na biso. To remercier président de la République, son excellence Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, azui makanisi lelo ya kotombola comme président Joseph Kasavubu, président na biso ya Yambo comme héros national. Lelo ezali mokolo monene pamba te mutu atelemi oyo azali sima na biso awa na statue oyo ezali awa bango babundaki pona kimpuanza ya mboka na biso. Et lelo yo président Félix Antoine Tshisekedi akanisi ye atomboli ye na rang na mulongo ya ba héros national ezali likambo monene pona Congo pamba te ye abundaka pona Congo ezala moko lelo yo pamba te na le 4 janvier 1959 tangu Lumumba Gaston Diomina Ngalola bawutaki Accra bayaka basalaka meeting na place o babengi Imka na esika wana batu batombukaka après meeting wana ya bako ya kosala meeting le 4 janvier batu batombukaka ba Belge bapesaki biso likanisi ya kozwa Kimpwanza bango balobaka boye président Kasavubu na bino ba leader ya bako na ba leader mususu topesa kaka Kimpwanza na Congo central donc na Léopoldville ngambo ya Congo mususu na etikala kaka na Buumbu. Kasavubu atelemaka lobi pas question Kimpwanza na Congo mobimba topesa kaka Kimpwanza na Congo mobimba pamba te biso tokolinga Congo ekabwana te. Donc lelo yo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a matisiye na molongo ya babengi héros national ezali mbotama ya sika pona Congo oyo ye azali kotonga Congo ya démocratie, Congo ya état de droit. Lokola makanisi oyo fait président Tshisekedi wa Mulumba alobaka le peuple d'abord, c'est-à-dire totongana nous état de droit. Et président Félix topesa ye maboko pamba te yazali na makanisa zako nyata nzela oyo babengi nzela ya ba père de l'indépendance du Congo. Nzela wana ezomema biso na nini na état de droit. Pamba te tangu mukoloyo batu batelemaka le 4 janvier balobaki nini le Congo au Congolais. Ça veut dire Congo etelemisa nanu ba Congolais. Le peuple congolais d'abord. Yango makanisi wana ya démocratie oyo président Félix azoko memela biso ezali makanisi oyo topesa ye maboko pamba te ya lingi Congo ezala ya Congo ya espoir azo représenter lelo espoir ya peuple congolais pona mbongwana na Congo pona bonsomi ya Congo tolongwa na buumbu oyo bato bamususu balingi batia biso pamba te Congo ifo telema yango Congo ekotelema na idéologie ya démocratie et idéologie wana mutu akambi biso nango makasi ezali fait président Tshisekedi wa Mulumba ekolo biso totangeli politique ezali ekolo na ye et ekolo wana nde kotelemisa Congo Congo ekokoma na bonsombi yango totondi président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo lelo azuli kanisi ya munene ya kotombola président Kasavubu au rang d'héros national pour na mbotama ya Congo ya sika 60 ans après Congo lelo elingi telema tozo kende na démocratie tozo kende na état de droit mbongo na ekokota na Congo corruption toko tiango pembeni tolingi lisusu corruption te tolingi état de droit tolingi bonne gouvernance biloko wana nyoso ezali oyo président Félix Antoine Tshisekedi azo symboliser lelo totondi botondi na maimanso asali lelo lokumu na Congo lokumu na peuple congolais lokumu na président Félix Antoine Tshisekedi po Congo ezali kotelema tozo décoller lelo na tondi bino botondi tango nazoka makambo ya boye ezo salanga nanu pasi mingi na motema pe nazomona nga moko chaque fois na lekaka nalobi atanga vraiment na ko consulter ata ba jeune po ça ba jeune moko boye oui des jeunes consciencieux pour la République et maintenant to ko constitution même son moko boye tala mo station ngo negeza ils en étaient abandonnés vraiment pas ils en étaient abandonnés ils ont abandonné batiaka
D'ailleurs, na mboka oza histoire ya mboka, culture ya mboka. Tango tozo abandonné par monument et zaneti tolingi culture na biso ekufa. C'est un peu ça. C'est pourquoi je rappelle seulement à la moralisation des acteurs politiques. Chef de l'État, heureusement que Yéaza Motomoko a prêché pour un exemple, ce qu'il a dit. Heureusement a élevé au rang des héros pour entretenir le monument et les héros na biso. Okolo bana bane Congo nini lelo moko na bango aza élevé lelo yo ba Congo central baza abandonné na province na bango. Kini okolo ba par rapport à ça. Bon, moi comme nationaliste, combat il y a président Kasavubu et ça pour na tribu mon côté. Azala qui est nationaliste aussi comme Lumba et pour na Congo en particulier vraiment na Osenga bango. Papa Kasavubu, il a d'abord appris l'éthique. Éthique ango, il faut commencer à voir moto Azala il bosso. Pour bandotala, est-ce que c'est un exemple? Pour banda Hollande exemple naïe. Et lié exemple naïe, c'est pour toute l'étendue de la République. On a tribu Nyos. C'est un peu ça. C'est pourquoi je suis vraiment un peu malaisé pour nous particulariser. Mais pour nous vraiment. Vous encouragez bango bazan na leader vraiment bazape na ba idée na reciter motoa te parce que na pour ça publicité na ba moté oko pesa conseil na politicien de voilà l'exemple ya Kumu na biso Buta Joseph Kasavubu est-ce que les politiciens lelo bazo inspirer confiance na population to bongo? Ah oui, pour na ba politicien lelo en vrai dire bazo vraiment à 100% na confiance à peuple té. Ata bato bazan mingi élu en tokotali mingi baza élu te baza neti nommé ba poste eza élu et il faut passer par élection mais tokotali eza neti nomination pour baza na confiance sous à peuple te bazo utiliser ba jeune pour na créer neti ba milice conscience pour conscientiser même la jeunesse. Ils ne savent pas le faire. C'est pourquoi nous rappelons seulement à la moralisation des acteurs politiques. Voyez combat na bango pour que nous puissions concrétiser Oyoto Bando Yemba depuis 1960. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce qui total nous ne bâtirons pas. Depuis très longtemps, nous n'avons pas battu. Et aujourd'hui, on peut avoir cette confiance avec cette génération que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est pourquoi la moralisation des acteurs politiques. Tant aux là, on a proposé qu'il peut un jour, ceux qui n'ont commis un jour, même un député provincial, même qui que ce soit. N'a pas un président de la République, à Mikolo n'a pas commis un président de la République. À ça les locaux. À Zoa n'a pas bureau officiel, au ministre, au député. Ministre Azoa, ba photo naie à Tia Liboso. Liboso, ba photo en bana naie, ba photo naie na mwasi naie à Tia Liboso à bureau boye. Ba tunyo so bazoya ba kota kawana ba mona. Pe na sima à Tia président de la République. Pe Liboso ana tango akobando signer atala nano non. Bana nanga bazawana. Natana na venir na bana nanga. C'est un peu ça. Mais le Koana est éveiller un peu la conscience là-bas. Pour moi, toi, Yebi, si tu as signé des décisions, oh, ma photo avant ils ont un bureau. Et quel sera l'avenir de mes enfants? Quel sera l'avenir du pays? C'est un peu ça. Merci. Le chef de l'État a honoré Kasavubu, le héros national, en tant que Congolais. Ni marqué on a vu naïe, Sangwano Yambaki. Vraiment, en tout cas, d'abord merci. Le chef de l'État, Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a reconnaître le premier président Joseph Kasavubu désiré. En tout cas, il a remarqué que le papa est d'abord sérieux. Il était vraiment sérieux, honnête aussi. Tant qu'on a vu dans l'histoire, dans la mais papa lui a dit que tant qu'on a remplacé le pouvoir, alors il a fait un peu quand on est en Mboka, les faits maréchal Mobutu a dit que les espions, les généraux, les sénateurs, tous sont là sous la profonde de la vie. Quand les généraux ont proposé le Congo à l'obité.
azonga te nakembo azalaki piégé. Alors en tout cas vraiment eloko makanga epa na ye honnête et puis sérieux ndenge baélevé héros national vraiment naza content on a appuyé. Et bongo conseil nyoko peta na politicien lelo na comportement na bango bakoki te kolanda exemple ya Kasavubu oyo lelo batomboli na rang ya héros national. Bon mpona bapoliticien ya biso ya lelo baye bango tout est vanité. Donc biloko ya mokili soki bambongo eza yango te. Vraiment na kosenga na bango bazala vraiment sérieux. Baza mpona biso za mpona bango so biso toza te bango bakozala te vraiment bazala sérieux balanda bacomportement babajere Kasavubu ezozala malamu. pesa biso kombo na yo Monsieur Ntela Manique Emmanuel. ozali nani? Je suis Mukongo, peuple Mukongo. Ne Congo. Awa tomoni yo lelo na statue. Je suis venu ici plusieurs septième fois pour rendre hommage ici avec mon chef de fleurs. Parce que j'étais en Belgique chez Bochot, moi. Grâce à Bochot et mon oncle Jacques Védic, Union européenne qui va construire ma maison, M. Paul Verraver, M. Relacom de Patoul aussi. Bon, je vous aime beaucoup. Ouais. Mais je n'ai pas de fleurs ici, moi. Tu n'as pas de fleurs. Mais comment tu vas rendre hommage à... Mais je ne sais pas parce que ces hommes-là. Tous les journalistes que j'aime beaucoup ici, j'accuse Kisema, Tata Koulounseka, ici. Ça c'est la photo de qui? Monsieur Legimon, attendez. C'est nous qui avons libéré les 6 provinces à la Belgique. La Bakou. Ma fille Marie Madeleine, qui est dans ma chambre. Et je suis ici. Voilà. J'ai demandé au centre d'État de l'histoire. Pouvez-vous nous expliquer, tout ça? Ils m'ont refusé. Qui vous a refusé? Les imbéciles qui sont là-bas. Hey, ramassez-moi ça, monsieur. La Belgique. En Belgique, j'étais chez Bochot, moi. Nous chasserons personne ici. Le linge sale, ça se lave en famille. Mais c'est la Bakou qui a libéré les 6 provinces à la Belgique. Expliquez-nous un peu comment ça a été. Nous allons remonter cette grève. Nous chassons en dessous de la Bakou. C'est nous, mariage. La Bakou, c'est le parti de fait Joseph Kasavubu. Ah, mais oui, formé par des Zélandais du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous dites là? J'étais à l'Upori 43 avec Josephine Nambabeka, Madou du Filemon, qui est Nezaï, une garçon, qui était de l'autre. Voilà. À Signy, je serai là-bas aussi. Au Congo, chez nos frères Baladi, chez l'abbé Fouberi. C'est là-bas que nous avons fait envoyer notre secrétaire général qui va enterrer à Lucio, Mbanganapio, et Nzeza Dintiana, le papa de Winnie Gabi, que j'accuse ici, deuxième femme d'Angouz Kali.
Qu'est-ce qu'elle avait fait, la femme? Oh non, il fait des manœuvres dilatoires contre ma vie. L'élévation de fait Kassavoubou comme héros national par le président de la République. Mais oui. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je suis né dans quelle date, moi? À qui passe? Mais là, je manque le frère ici. Vous manquez la fleur pour déposer Pour déposer ici. Hein? Tout ce qui vend de fleurs. Cette journée représente quoi pour vous? Mais journée nationale. C'est nous. La Bago qui a libéré ce païen, président Kassavoubou ici. C'est lui qui a libéré. La Roumanie, il est en train de faire une usine de l'eau là-bas, vers une île, vers le cimetière à Kiboutou. Nous manquons de l'eau, nous manquons du courant. Attendez, moi j'avais amené ce papier là aussi. Comment vivons-nous ici comme ça? Pour demain. Mais moi je paye de temps en temps. Nous manquons de l'eau ici. Ce centre d'État qui veulent me tuer aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'indépendance a été acquise? Vous étiez encore jeune à ce moment-là. Ah oui? Vous avez quel âge? Vous avez la mémoire, comment je ça ne sais pas cette date parce que je suis parti chez Beauchamp, que j'aimais beaucoup. Voilà le facture de courant. On vous fait payer nous manquons même des poteaux. Hein? On m'a volé mon pension de l'INSS à 7e rue, pas de Balou. Ah bon. mais aujourd'hui, vous portez le cache-nez de l'IDPS. Mais oui, je suis dans tous les partis. Hein. Vous êtes de l'IDPS? Ah oui. Mais comment vous les avez, vous accusez les Balou d'avoir... Non, je n'ai pas dans l'IDPS, mais j'aime beaucoup aussi ça aussi. Vous savez ça. Même pour le moment, vous êtes dans quel parti politique? La PACO. La PACO existe toujours? Oui, oui. Le moment de Babylone, on a comment on nous sommes premiers liés. Le premier parti politique qui en est resté? C'est la PACO. Le 7 Gourma Bateke que j'accuse ici. Ma ferme de Kiwem, Gourma de Kindouzon de Kassangoulou. Mon fils, mon gars, tenté, l'argent ne paye pas ses impôts là-bas, c'est 2 impôts. La mort de Makela. Beaucoup étaient là-bas au quartier 2. J'avais remis mon fusil grâce au marshal Mobutu. Vous étiez belligérant à l'époque? J'étais au 19e étage. Cette banque que je récupère, banque commerciale. Pour moi qui est en 4, je récupère ça. Oui, parce que c'est là où il y a des manœuvres dilatoires. L'ex-président de la République. Non. Écoute-moi. Ah, c'est ton territoire. Occupé par les chefs de l'État, je m'appelle l'ex-président. Gourma Kikim. Je récupère ça, Gourma Bankana, Gourma Kwamou, zone de la télé, et Pita Plateau.